voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngai, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, ezalaka na émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Et puis la biso ba information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien. Partout dans le monde entier, ma sepeli. Zobeta basita milope Asia. La voix du peuple, toujours longue image kitoko. La voix du peuple, la voix du peuple, actualité en exclusivité. Nostalgie, bon pour la news de l'obité. Tant on news sur la news yasika. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Et un bel arabi sur la musicien. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Les mbokatiers de la presse, Junior Botala Tala, les lois du peuple. Ezaya billet caméraman à sérieux. La voix du peuple, Ezaya Moutounion la voix du peuple, émission face à face. Yoka, Elengi à trop. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, Partout dans le monde entier. La voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, Lobela Bango Bayoka. Émission La Voix. Maman, on a eu une bonne nouvelle. Vraiment, Oyokaï, on a eu vraiment bonne nouvelle. On s'est fait là, Oyokaï, mon co, mais pour relater. Non, Oyoka, maman. Merci, maman. Ngai na yaki na yebisaki papa magistrat memanga awepa na yo bokena solola na yo moni o mokolo boyaki kuna ntango bosengaki aide po bopesa biso mbongo vraiment na mitungisamaki mingi natali na bi mbongo ebele boye kende ka boye vraiment moto mpe azosenga bapardon boye ti okendaki wana nga vraiment motema na nge ezalaki bien te yango omoni lelo ngamo naluki papa magistrat memanga awa po na ngamo na ndimi na témoigner nazala contre bango na témoigner pour na vino et ça lelo moko te toujours déjà famille mama to bomo na soni basi ba violer yoka titi ba violer ki wana yoka ki lengi te asepelaki nango tokende tozonga asepelaki nango mama pour ni ko sala makambo bongo ndike biso toza babola toza babola yo mutambongo kuto ye omikitisi tina niveau wana oyi kusenga biso pardon opesi biso mbongo ata yo moko mbongo eza pasi ya mbongo eza pasi makasi siko nga vraiment loko esalinga pasi makasi eza pasi ya bomama nga na bota nayebi pasi ya bomama ndenge ezalaka mosantu na boti te ndenge azawa na boti nanu te ayebi pasi ya bomama te ayebi pasi ya kobota te yuza mama makambo mosusu bafamille tokutana ndenge na ndenge papa potopoto aza papa waumi na nga bino boyebi ndako mpe sungi bino na makambo ebele omoni ndako yengo bakengai sikoyo papa magistrat ye sikoyo témoignage na ye kosunga nga na nini Bon, témoignage na ye soki déjà a témoigné contre bato wana sorti ya mosantu ke bazalaki na ye ti ba 3 heures ya akeba makambo oui soka a témoigné déjà na les avantages na bango nde place ekopesanga force nga mona ebi baélément nini na koajouter sous na kati wana po poids ya dossier comme ça to conclure ka dossier wana donc il faut aloba déjà na désavantage là bango parce que bayebi très bien que lié les mosantu donc soki déjà lobby na contre bango déjà en tout cas parce que nga mona ebi ndenge biso moto ivoira déjà babilo na kusala pour que mais papa magistrat na mettre fin mais yebe faza ya mukolongo ba osambisa kwa témoigner oui effectivement oui benga bango na convoquer bango bakoya na bengisi pe aye pe akozala pour témoigner public pour tout mettre fin na bimisa pour la innocence ya moine. OK, merci ma sœur. On peut pas la remercier yo mbongo na bo pe ko kabela na ngayo.
mais le quoi il est pour ça la likambo pour sunga payer na part na biso oui sunga ça les ande passe ya bo maman mtezo sala nga passe ya bo maman na boti naza na mwana na yebi passe wana ndenge sala ka ezo sala yo kolanda mosantu te ayebi passe wana tabota na nte adakota prison alingika pona nini mama te ngai moko na kotémoigner mosantu sala awo na fanda na bien lokola mwana na ngai moni yo koninga likambo moko kaka esala makama mabe po ninga moke ko souffrir quelque part qui m'a là no pongi na été sur comprendre so ezaike la fille olinga qui était là ça va parce que olinga kai ezaki olinga kai ite comme na zemi na yo olinga na motema na mais yebi c'est vérité yebi ça yeba vie oyo vivaka hein yebi c'est clairement pratique azana ba illusion na mutu na été yebi c'est que non ezaka ba biloko ya camarade tante na on de Gérard c'est tout yebi c'est clair quoi ça yebi c'est vérité mambo ça yoka na écoute yoka aimer oui nalingi ça c'est vrai Jean princesse nalingaye moi na wana pesa moi nga c'est bon mais est-ce que vous comprenez que ngana princesse doit vivre na carte illusion mon robot et tout d'un coup Zemi rapidement aïe qu'on s'installer ah je te rappelle que ici c'est pas chez moi bon moi illusion na papa mais son abomi illusion c'est comme si na détruit peu amour en moi à cause na choix parce que alingaka yo po lingaka ye et puis yo muto banda illusion na so totali bien et puis so katango ezala trop simple à comprendre yo po azana choix te azana te na kino mabe Tino ça la travail na travail tellement likolumba mon ka zuize mayo fandawa parce que tante era kozonga funa sandeni na kena tia ye wapi aibike awe zanda kunanga tout on est quitte esprit les tante azonga ka au vendisier au soli na ye mamu na ebisi yo impossible solo na ngo c'est impossible je peux pas c'est impossible parce que je risque de perdre ye yo mon aventure hein. La fille a l'ingara yo na yebi personnage on a appelé sa princesse. Na yebi moto za na na yebi c'est que ne lazawa na Géraka et oui pas de problème tu gères quoi makala papa eza musala na yo robo yango ndenge eza musala na yo ni twa kondima ngo azana choite na esika na matela ngwana ke na azana choite qu'est-ce que je veux faire non beta c'est toi azana choite azana zemi na yo kondima et puis elle t'aime beaucoup alingaka yo po lingaka bon fana no sans problème je l'aime même si yo c'est en tout cas, il y aura une solution, mais je dirais pas la vérité. La solution, on a appelé sur les Solana. Jamais. On a évité son nom dans le Bambé la Micho. Solana est vendu ça et Solana. Oui, maman. Félicitations pendant la Moussala. Parce que mon yo déjà sur dans le colomois qui toko, moi on a déjà déjà ton botinga, nous a toujours dans le colomois qui toko. Ah, maman. Et puis que tu n'as mon nom je sais pas, ça n'a aucun mon ami maman kayo. Ma bangue de moi. Non, félicitations maman Penda, félicitations, c'est plein non Penda. La vie faut ça bon. Ouais. Ils étaient qu'il comme nous se faut ça kaka boyer. Non. Faut bongo ya moko, et ça l'est bien, ça l'est bien. Ah oui. Oh, oui que va me sou no pe so raison. Ça va miss makasi ya kindo. Oulate. Non pe que ça yoti. Ya Fleur. Ya Fleur. Ya na salioni. Ya Fleur ngana. Ya. Oh. Ya Fleur na sima makamu nyonso ezoleka wa yaya. Nzoka yo nde muto lingi ngai na nyokoma yaya. Tango keko démentir kuna. Si malango zwindi ya Fleur. Comment on démentir te tango yo kosa makambu kuna. Tango keko kosa makambu kuna. On démentir ça le eza bongo yesko yek alobi vérité. Eza kosi makambu. Tango keko kosela nga makambu. Ya Fleur. Yo ebisi bango kenga na zaki vierge te yaya. Yo mto de viergenga. Eza question intérêt les amis. Yo kamanga. Yo mto de viergenga. Taona ma yo petit. Na nuka ko manquer pour na beto. Moi neza kabu. So manquer sur donc tanga na ba programme na ko sala nga da scénario. So meki kana beti. Tenga na ma confiance na chambre. Donc on a bête on a Kolandete. Muta na problème yeyo te. Non, c'est bon. Ya Fleur. Ya Fleur. Ya Fleur. Ya Fleur. Ya Fleur na salioni ya mabe ya Fleur. Osimbo. Bien sûr mon pèse mon pe 15 000 $. Tu vas payer ka ndambo. Donc toko kabulongo. Bébé côté. Franchement, tu sais Isaac le appartement na biso tenase. Ah, elle est jolie. Ah, c'est ma chambre na mobile. Sérieux. Tu pour mon salon na le quoi villa nani. Je valide. En tout cas ma chérie, c'est toi. Faut na pisa on merci. Maman, car tu me melanga à part de yo.
lelo nde naza bozaka mpona baconseil na ye opesa ngai tu vois il faut pesa ye chance en tout cas vraiment Ernest azalaki ya mandoki ya vie na moto akofrene nga na vie ezalaki vraiment Ernest. Je t'ai dit, toi tu es ma copine. Tu vas dans les luttes, tu vas dans le cas. On occupe ça jamais conseil à ma belle, conseil qu'aucun nourrit. T'as la sco mon bal aux huiles. T'as là. Naza très à l'aise mon bal nanga ozwa soin nanga. En tout cas et puis bientôt, ils ont surprise qu'on a le banc parce que toi tu es ma privée. Je suis heureuse de te voir bien, très contente. Et puis tu te rappelles encore mon nom et puis qui bébé kunda qui bébé te. Mais ça quand vivant da kunda qui bébé te à ce que les gens au vivant dans nanda comment je sais pas trop. On a zo kimbo mon on na sala lipena mabini ya saliwa. Ils ont na sala kikapona bien so to kabolango. Na place ça ba démarche on a nyonso ndeko keko lokosa makambo kuna ya Florian nga mwasa ndumba yaya obinga nde na bona sala kindumba nga ba devirge nga kala na ke kokosa kuna et pas ada na kosele makambo pona mbongo yaya to na zena posa mbongo na linga na zwangu muko mama na yaki a ya fleur tomboli mama na kicho bengani après que peta sita smoke récupérer mbongo wana yo on est volé porte conseil na wana mon ne porte conseil na wana nde mama no edika maboma ka nango. Si le rechangeant dans la toi vers va rechanger. Intérêt nous on a ça makila na yo okosela makambo pona intérêt mo aussi la rati. Makila ne. Oliango pona un makila na biso nyonso. Nanga zana na posa mbongo. Son intérêt yo zani. Pona mbongo zo sanga classe. Bien ngozani. Olupangu na moni changement terre. Si aux kilo olo bana énergie azandumba ya kala. Mwana mwasi wana mwana mosante ba devirge e kala no moni wana atoboka aza epave olia ki pena bien te alingne bien to olia ki pena te olia ki polo bongo si ngote so nango wana na ndaku na saki ngo pona internet biso to kabola mutu lo ba makambo lo bena ngayo banga point ti nanga na tirki pona soma bilamba to fona na yonde na lo ba ki ki okay nango tirki mais mutu na part na on sait ngo pena ba projet par na ye yaya olingi fina nga te ya fleur merci mon osalinga tika na mwana te papa na mwana des enfants on dit anime ko trahir moi na siko lesa na tibole la ke poto kufaki pe mo oui boke ma hotel na baka o monna ko poto abanda ko boko na no mobali no mobali no kufatiki mwana na o mukia boko libino maman longoli te mo ne to garder ko ba mo te ba be c'est ko na ba so ate ba ko boma yo ni mo mutu boye bité yi mama ona obi o mbata mo na betanga yi biango parce qu'ils a surprise. Tu es tout le temps avec le surprise. Ma surprise, moi, c'est là. Toi, tu es moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bientôt, là, tout ça, mariage, nanga. Waouh! Avant, bébé, nanga, non, c'est pas vrai. Cano, nanga, peut seigneur sur la famille, nanga. Sérieux? Non, je sais pas. Je manque les mots, bébé. Et puis, bientôt, là, nanga, qui est Paris, hein. Sérieux? Copine à ma mère, tu sais, bébé, au-delà de tout, il faut battre les Libala. Libala boy, je sais pas, baza ba rare pour que tu n'en balles moins boy. Azur, donc je sais pas, tu t'attendais même pas de ça. Azur, à considérer ta place au Vanda, donc tu es vraiment dans le bon. Et puis jeune, à considérer, c'est pas facile. Hein. Azaka, non seulement ça jeune, mais à boire comme les sous. Boire comme ma casse. Eh, mon bal à payer. Couple les vino cano. Bébé, Mélanie n'a servi, tout le monde a la salon a servi, on a l'ambato lia. Bébé, puis sans canon, maï n'a mis là parce que. moi, il était tombé la champagne. Tu sais, tu es ton simple, non? Ok, on s'est mis la champagne. Aujourd'hui à la cuisine, franchement, je suis très contente, bébé, sérieux. Non. Moi, je pense que ça, la minute où je serai, omoni Léona Mukili, batu bazwa biso babola, roi tozanga, toi après on sa nyonso. T'es mon bola. Ben nous sommes quasi toi beaucoup tu connais. Ben yo yo akitoko makasi. Mais sikoyo suzaki ba film mususu kutu oyo bana moi quelque chose. Donc au mona azakutu na ndeso tozate. Même so alinga ndima mbongo. Omoni lo acte oyo tantina no flora sali. Na bisa yo nengo sangisi kindoki na yete. Tu as félicité mon amour.
Parce que ceux qui bafiment sont tapés que bon on a 15 000 ne vaut rien à vie na yo. Vous comprenez ce que vie à mutu. À mon yangote yatali 15 000 $. C'est quoi? Nango balala kuna ba mbongo belé ko 15 000 bala muka telo ba kufa. Donc ça sert à rien, ya rozala paniquer, to ya rozala facile à manipuler quoi bilo mukili. Moi je sais que je crois un jour la justice doit être faite. Mon justice et ça la mappé napé likambo et katama muto na tort atana miso nzambi nzamba omona oya na raison oya na tort tort. Je te dis mon femme parce que vous avez sakana ba tout ça en sens de un sens ata mukete vie à mutu ah 15 000 eloko oyo dérangeanga mingi oyo esanga vraiment passe mingi ezaka nde bambala na ba violence. Comment beaucoup violinga na batela ki museka na ngai depuis nalobaka na opesa nzoto na nga pona mbali boso na vie na opesa ngo na mobali oyo nga na lingi na opesa ngo na mobali oyo abeti motema na nga na opesa ngo na mobali oyo na vanda ne pour la vie. Mais comment bato mo boy ba yeka boy ba zwinga ka boy ba baby singa ka boy ba sakana ka boy. Moni virginité ils a gardé fou éviter. Et en plus nous nous sommes na nzela bazala vierge ils a ba réalité tout dans la vie. Au souhaita qui a monté au souhaita qui jamais qu'un jour va violer ou perdre virginité dans la couille à viol, mais il faut s'en laisser. Tu dois mourir pour ça dit bon moi je t'aime. On a dit là yo pleurer s'il te plaît baby chérie. Arrête s'il te plaît. Moi je t'aime comme ça. Dans la posate aux à la vierge, sopendeni non. Parce qu'ils ont la base à cause de la vierge mandoki. Elle a base à cause de la vierge, mazama kambo ma beko le kakutu ba bazar de vierge. Pour moi c'est l'amour. Et l'amour c'est le cœur. Ton cœur, moi je sais que ton cœur m'aime. Et moi aussi je t'aime. OK bébé. Arrête de faire ça. Hein? Dans le seka. Mon Santou. Tini. Non, arrête ça. Tu n'en es. On est trop, là tu string, hein? Là tu string, hein? On est bon. Ah, na bona. On est bon. Tout ça, j'ai mon nom, mais moi, tu connais, c'est comme une position. Eh, non, quand on a tiré aux amours. Oui, on qui. Ah, bébé, bon, nous avons été matin. Eh. Voilà ma casse. Ah! Le sofa le roi cheval. Ah, kid. Cheval. Kid. Position Matongé. Na village wa Kanda ouais. Ouais, non de la pesa nga un mois boy, non de ce Pacifique en Kota après na ba nene ça là. Na pesa na pesa position. OK, na tourne na mundalango. Cool. À tout à l'heure. Après le bataille, on vient de so berger yo kokoma na yo. Yo mo pe no zara keyan. Ozara suna keite comme Canada yonde mo sima befanda. Ko biso basi to memanga. C'est quelque chose pour au lieu public. Chambre peut aller lieu public, c'est déshabillé à froid. Voilà chambre dans lieu public na réception ba mona ce que to ko to sa makam. Et banaka. Encore à de ça au hôtel. Il longisa ka loko baby déjà. Dans le vaneti na. Oh mais vous allez se prendre. Non moi loko ngobeta ngai. OK pesa mbongo. Eh ado avoir nzunzu ouais. Au cantine na pesa konzoto na balisi mbongo likoni. Yo mwenga ba fia bongo. Là, ça mélange en bon et nzoto. Non, tika nani. Pourquoi tu m'as posé la question sur ma maison? Mais non, c'est une question de curiosité. Na bandi na question sur le bilo ko melope simbongo. Fana. Obi? Fana. Comment on dit na yote na stabilité hein? Non, je vais dire une chose. Bonjour. Bonjour. S'il te plaît. Yo Nada. Moi aussi. Bien sûr, autant qu'on peut nous amener au Yéboté. Au Yéboté? D'abord, ça dit là. Christian Choga. Oh, maman, Nanga Makimba. Christian. Ah,
Qu'est-ce que ça va se quitter là quand on va très ici là? Non, c'est katana. Au moins qu'il ne va que ça va dans il sur la tête. Au moins ça va dans il. Bonjour. Vous avez pas mis l'école? On va donc déranger un coup. Non, non, déranger. On va donc linga. Vous avez boité? Mais ce que ça comme non? Non, bambo le comment cool un bon neuf. Anda ko beta bale makasi. Na zaina ngana bendisa baboye ndo bando tshanga kati. Nada. Oh, et bon, on a la première de la classe, on a bando mala. Ne dikade sundidi. Kutuna ba kasa komba salti bon te kande sudi. Ni amana singa su. Nada. Na komba na ba Uganda. Na ba este kuna. Ba Uganda ba aru araba. Siège pene vandi pena na kati ya Durba. Comme maintenant qu'on nous autres théâtre le bail oui le élection comme la province nini mélange ya jaquette à chocolat na chapeau rouge na manette le quoi jonker on a carte sugar banana classe à zeka boy compliqué kakola yo tout fan biso boy OK problème te comme on a Christian sugar ada enchanté OK enchanté ada yo papa abino oh mobali na yo mobali vraiment na on vivre né donc déjà boy ngana ye na petit so motombolo bango oh, tu tiens miso. Mais attends, oh, non, vous êtes tous beaux, tu tiens miso. Il y a ça, il m'a cambo. Puis nous, nous sommes bébés. Papa, il y a un beau. Oui, piqué. Oh, ah, toujours tous les bons. Ça, ça, oui. Ah, autant d'à mélanger le papa à la chaussette. Le vois chauffeur à ma babis à l'université. Mais biso pour les caca. Biso pour na Uganda pour les Arabes. Kenya. Mais t'as pas changé le monde. Parle-moi d'abord de toi. Bon fait, nakoma nada femme mariée, mère de 2 enfants mais divorcée. Mais divorcée, na bala qui vraiment. Na bota ku débat na mena sa fausse couche bakenda. Yo moko mère de 2 enfants au divorce fausse couche. Si ko ebinga so na expliquer mutu vie privée na nga olandela o makastim comme ça on tuna na doit tika so couleur ni soutien côté au sensibilité poigne. Tika vie na mesuka pas ça. Bah na yé aza homme d'affaires. A ça va faire ma casse. Ça ça va faire le bande après ça il va faire na kata nzoto. On appelle aza homme d'affaires. On a pas professeur que nous ça nini. Na fin on a ba na kota ba uele na si na Kenya, Uganda na za ferré. On kota ba homme d'affaires vraiment. Na kota monde or. Nde na kina ba or mo mindeli mo basenga nga. Oyi na ana ki. Ouais na za nango. Pourquoi tu as rendez-vous na bango? Nde na zo zela bango ba ya.
parlais de l'or. Eh, bah, or, vraiment, oui. Parce que, or, on est à Brit. La Brit, ça dure, ça va or Brit, ça dit qu'on est dans un échantillon. Ah, on a qui? Oui, il y a un échantillon. Ceux qui vont apprécier, si on a zone, ils sont vraiment. Ils ont rappelé l'arrangement à Mbongo. Si, c'est belé. Non, peut-être si. Sur le tien, peut-être si. 1 kilo, peut-être. 1 kilo, on a ça la coupe 1 kilo. On a ça la plus, la coupe, il y a 10 kilos. Parce que moi, si biso a on a est na est qu'on a fait dans Zalara 10 kilos, ils ont déjà tourné déjà na 35 000. Au moins si on a déjà ko bana 10 kilo. Au moins 1 kilo na est, ils ont à 38 000 et quelques dollars. Na est 1 kilo 38 000 dollars. Na Dubaï 1 kilo, ils ont à 60 000 et quelques dollars. Merci. Bon, déjà, papa nous a dit 10 kilos, 180 $000. Alors si tu as 20 kilos, 20 kilos, calcul ça la calcul voilà, ça dit à un moment na écoute na mindela poto ça la bango. Donc papa niveau ça on a bana mboka te ka mindeli. Te bango baza na facilité. Il s'agit de maman va faire un mbongo non? Bango bana ba facilité. Yo so bataille kilo mbongo so mbongo. On a 20 kilos, ah non on a te quitté na so ba so 1 kilo. Voilà. On a un gouverneur, oui, bien. Oui. Ok. Le gouverneur est là-bas. S'il vous plaît. Le marché, vous aussi, ça peut aussi. Laisse-moi parler. Oui, maman, le bon moment. Bon, à part, on a fait c'est-à-dire, si on a solo la mine, on a vraiment meilleur ami dans l'école. Alors, nous avons le biquet. Tout ça, on a banamboka te ka mindele, au moni quand même touché ngai en tant que humain. Au moni, il y a un moni dans la pick-up, il y a $, c'est-à-dire na sukola rapé. C'est-à-dire quand on est dans la vidéo, à sukola $, ils ont pressing, nettoyage à sec. Alors ils arraniment, moni na cop oh il y a $, oh tout le qu'il a plus par partenaire. Oh en sukola. C'est-à-dire sur les si ils ont un bénéfice il y a 100%. C'est-à-dire sur les 100 000. On a son babakis nango babilo ko nyonso to na sukola yango. Après, et puis ça pourcentage de 1 million. Si on peut 1 million, et bien ça 10 millions. Ça dit que tout le qui sont papier, tout le original. Attends, ça prend du temps. Non, seconde. Seconde parce que ça va moi barito, yo kaka, barito, on sait pas ça m'a bien. Bon, lito solo lango awa. Non, là que ça yo boya na hôtel, place Azali. Vous avez logé awa non? Tu as logé à ti. OK. Ouais. Pardon, une minute. Il y a des gens qui m'ont dit comment on bien a pu mais nous quoi kuna on t'a vu ben et non dire on est sur le mobile ya kana déjà chérie nzambe fait kuna na benga grand frère ngaso ba catch wana sika ba nouveau modèle ni bimisa combien mambo quoi copote. Tout ça là. Non, tout ça on dit tout ça là. Pour tu gagnes vous non bêté. Pour écouter ba nga ba dans question dans monde là-bas. Je pense que le mec est trop au risque. Mutumala mushoga. Il y a d'autres macas les premiers de la dans les affaires d'argent maman Mutumala muza lokaté. Je vais juste ça bien. Azadi oui pour ani. Non, il y a une fois Shoga a d'abord une bonne éducation. Aza d'abord moi na famille bien. Ozoyoka. Et puis j'ai amani nini boso mutu mususu na kolinga te to risquer. Et mbongo mbali ngeza ko mbongo na olinga te to boka ngo quelque part. Papa sana mo mbali okop. Risque na zozo. Quand ngana mutu na ngana esprit na ngana déjà tellement. Ya mama na risque. Monde za boy. Na ibite. Ye mapona yena ko mila mbondo. Eh Shoga yibaka te banda bo mwana. Mutu bien. Yo ma mikolo ba makemba ezilanda nzila ade unalinga kona tina ada o amasia na ngai ada na yimsa ko likam ada moneti mbongo ana na munda bénéfice na munda atelier au centuple ah somba mona sesa za ko na mundele mona kata sala ifana obi oui papa oui a Shoga obini tetika ba tande na oboma bato pam to sala mo. OK. Tout ça on a mis. Oui, bien te au comprendre ngai. Mbaila ngana mpe. Benga bango loba bango ba sa accident. Ngam na tindi bon. Arrête ça. Et ta bisimbo. Tala bisimbo. Mon. Mutaboisko ko sandeni ada.
so ozalaki te neti baintimidation na koopesa nzoto papa mondo abimisa mbongo ngasi konaka faible na mbongo atraumatize nga déjà mbongo basangisa yango kaka papa Obi? C'est bon. C'est vous qui non? Non, on va bien rappeler faire na kuta na bango. Tout le monde a dit non? Numéro. Tu peux passer le numéro non? Papa une carte. Je vois ni nani, moi que ça sonne ni. Oh, papa non pas zapper mbongo on appelle Aline Lutumba. Moi n'a papa Lutumba. Aline Calais. Aline Nazar moi ski to konzande. OK, au revoir. Sugar. Mon cher, je t'aime mais pour le business. On s'appelle. Je t'aime mais pour le business. Ok, papa. Après 600 na futa facture. Na ebita moni na meli dépôt, to moni na on a comment délégué. On a fait ça bon ça, même pas la vérité. Papa yo zo mbani na mérite mbongo non na personne nzoto pesinga mbongo. Yes ko na kabeli ni. C'est bon. Shoga, on dit mettez-moi ma toy wana abando kabambongo boye. Et ma lili mais et qui tsara mutema bien te. Boni eza pe qui mutema. Chérie na habité parce que nga kanisa et là ma lili qui tsara na mutema na komi poser pour na ba bien. Maintenant na hésité. Chérie. Demande-moi quoi? Quoi chérie? Quoi Kassit? Bébé, va retenir dans le garage. Eh, basunga. Oh, n'importe quoi. Na banga la parce que teste, on veut tester ça singa. Panzi pièce ça qui belé na si on a ba singa na ko zo ville breaking. Ato tangité ko batiki nga lokwa na tangité ozoka soni ya okende ko luka osa ta formation. So tangité. Okoke monte ko na garage. Oyekoli mutuka, oyekoli musama boko, oyekoli okobima un peu mécanicien, comme former peu bateau mécanique eza mbongo. Okoki kokekoye ko ya musala mo ya maboko, okota ta formation ko yoka soni te kelo kwanga atanga te bona bona. Bébé na ndo bango ko kase bateau na ma classe. Mais là bateau na ma pièce, vena etomé na pièce o mona nzamba sala mamne. Etomé kana pièce fa na pièce na mona teka, ba tuna ngango su yango na garage pona zoa. Pour lobby na comme muntu na vie na ko sa pe garage na ngamoko. Ils a ce intérêt ya ngana yo. So nani a miminga na bonne marche mon sinanga. Donc yango balobaka qui trouve une bonne femme trouve le bonheur parce que c'est pas toujours qui trouve une femme. Pour retrouver femme na betelo li solo fille on a na et. Oui bien très bien. À chaque foyer ça kaka oza illettré, oza important dans la société, oza inutile, oza boye. Oui. Musala ni illettré ko sala pour avoir sens sa vie. Pour comment on a ça pour un ba idée comme yanga, na ko ta groupe moi théâtre dans la voix du peuple obi, ya acteur mon na mingi. Non ma ta roi. Alors baté. C'est moi sinon c'est. Ah moi aussi. Nani? Obi, mbalo somo. Beta mbata moko. Kasi te no nalingaki. Nalingaki mobali. Aka azone momo kasi yango ngani ngabongo. Bobi funda mo atira na sima mama. Sima Attends ça mouvement makasa kim. Moni d'accord polo. Tolinga vraiment ko sala te pour na sentiment ko sala. Tout ça corps et simba. Moi ibino ba client nanga. Bas $10 tout ça qu'il a fait passer à $20. Bon mon qui est bien, bah $10. On a changé puis bah changer. Bah zuipé. $100 mon sous-prêt et bien qui est bien. Alors côté à ba grand billet, pour na conversation mon a ça qui binona. Na meka $100 mo de 100 filigramme. Comment ni? Né bi 100 filigramme mo jamais na ko ça la ko multiplier ba papier nyoso ya obebi ça ba papier obebi ça ba $100 nyoso 1 million na nyoso 100 filigramme 20 mais non bien. Si on a pesé ba bien mikie mais si ko so tali bien na $100 là. Comment oh. Mon $100 avec filigrane. OK. Hein? Au côté là. On est à $100. Oui, c'est bien. Et on est à bien. Oui, c'est bien. Ça là où? Oui, ça 100 filigrane. Mon filigrane. Oui, ça té. Mon filigrane. Yango. Filine wana ni ba benga filigrane. Voilà. Omoni na ba so tomboli na kati tombola na kati tomboli omona makambo eza awa
kuna eza te et puis koto mundelo azelungu mabe awa na oyo rata mundelo vraiment ndi koto abebi omoni retour kuna eza te ndelo azandingi parce que olinga bebisa bapapier nyonso yango moni ezosenga soki fona senga oili ya osenga abi filigrane yango kasi filigrame filité filigrane ndi bosomba peut-être filigrame ekobakisa mbongo esokwama nango bien kompe ya biso basala batravail mo ya bana bachimukie comprendre nga naa na likolo mpo naa na makambo banini tante yemba eno tabenga numéro normal aki allo tante c'est bon ya kuna na aéroport to boya déjà na ndako ok bobengaki ngai boye ezalaki urgence ok anaki ata na kini te osamboso sikoyo nde eza boye po tokoma na ndako tokoma pale tokoma na pale osisi na moto toke na ndako tokoma wana yo dégage wana tokoma wana to dégage kasi eza bongo kuti wana papa to débrouiller toke kuna sho obimisa na pale wana tongwa sho tobimisa ye wana taxi dasa komi na kini siko tosala ndetini tokoma wana tozwa sho tolongole wana toko débrouiller tolukaka solution kambo nga de na solo yango nayebisa ko de apo tata koyaka koma wana eza problème te siko so tokomia na tozwi apo oke wana papa oluwele ta chambre mona tenasia oluwele te bon mona tenasia papa tobeti ngo elongo papa l'essentiel eza tozwa nde tolongole na wana c'est tout tobeta sho tolongwa tolongwa papa ya tota umela te longwa na temps bon lokola soki nalobi nasenga mpa bamasa kope ekota bato ebele naosenga siko fo tosomba huile ya biso moko tomultiplie moni ebimisa siko filikam eza huile wana nde motu oyo ebimisa nde ebimi bien mbongo nde ebimi bien wana azwi yango na le 50 000 que j'avais donné là 50 000 eza nango ezosengaka nde huile mpo evimbisa yango ezosengaka siko fo tosomba huile mpo torate te parce que 1 million mona ntango climat on est ce que je sais ntango ya basala likambo wana moi eza makasi te ne mbula ebeta chaque jour nde tokoprofite totanda pena nini elinga moi bebe pesa pesa vraiment osenga biso mbongo ya moke kaka 35 000 $ po tosisa makambo tout huile wana tout après so nasali yango lelo pa ye monde aza boye ana besoin mbongo fa kota frère mon boye frère trésor ifuna asali album na ye nzembo ni moza ozali na ngai basala yango show yim to kota trésor nga dans 2 jours déjà fona zonga na besoin asisi na bino azui par na bino azui par na nga vraiment azoi bébé pesa mbongo ça dit combien 35 000 $ juste alors peso ka lelo nada bébé ozoma mabe wani ezambongo bébé o peut ozwa ezaka mbongo kopa likasa eza na laisse on fait les choses dans malembe bamba mbongo ekenda malembe te muto akoma caméléon d'accord mon frère tokosala boye bino bokozela ngai quelques minutes nakoma ndako bébé tolandana opesi mbaa moko chéri la maison c'est pas loin dans la voiture so ndako eza mosika te tokokilandanaka tokomi na ndako wana tosali yango tosalaka que je suis en train de faire nalingi te bato na ndako bayeba te nga na ozala na voiture natika je veux même pas que bino omona na kuma je sais te na kati ya voiture omoni bango bachange ya makambo soki achange sikonga na suka apede na omiboma okende kaka tolandana apesa popesa mbongo ti o natika wana sikoyo nde nakufi ata sikoyo motuka omeki otika nde na wana so otiki 50 000 wana ekufi ebebi ekei ebebi ezosenga huile d'accord Bonjour. Pardon? oyebi lingala te osekaseka nazoluka mpona oza nani epa romeo epuis naomona lokwa wana kwama motu
vois comme si tu as un problème ou quoi? Ah, c'est mec nanga. Ozo finga nga na salle ni. Ozo luka Romeo mobile nanga. Ayi sote. Kala. Oh, atika nga na mbuka. Malembe. Kasi nazo biso. Oza troublé pourquoi? Nazo ne se mona yo kinanga. Romeo za mabe. Fala yebisa nga na zaka na semeka kitoko. Ya pembe. Le boy. Ndako kitoko boy. Kishasa, Romeo za mutema mabe. Tikinga na nyoko. S'il te plaît. Tikinga makelele. Nango semeki nao. Hein? On a vendu kimia na otala yo. Est-ce que nga na cause à semeki nao? Yo, obeli li boma to. Est-ce que Romeo oyebi bien? Peut-être oyebi Romeo quand a combo de vie comme ce été. Attention, c'est là. C'est là, semeki nao te pour ton information, OK? Na moi si Romeo, un peu de respect. Légitime, madame. OK? Bino bana mboka boza bwe poni so timboka kuno okakombo Romeo paza na mbongo bitenere okosa kaka na okota na kati ndako mama osuki otuna kite otuna te elomba za na kati ndako madame légitime attention na bossa ni na bengo semeki ozo no daso kaka tsaki mboka na ngate mama na lobaka na ibo loba yoko yo kifengani yo bi Romeo yo bi Romeo kini yo bi Romeo ngana na kisovia Romeo desa. Tango mo sanga finga ngo finga pona yo beta po mama na ko finga parce que tu es Kemba mama na limina za mona mboka mais na ko za bali nanga ko beto pita ko bisanga te ko de Romeo ano das yebisanga ndeni kokota makambo yebisanga sana za nani kimboka nanga kiboma nanga lelo akofinga na moi d'abord oh non mon seigneur hôtel on bengi na ko oyebi musinga te oyebi musinga te bengi nga komboni tikana no mamba olo bebele te dosi sango akobenga mkwandike dosi toke wa yoka Romeo toke ne wapi te aloka nyonso awa tika ba vitesse oyo mais maître ozalaka boye comment hein? Chef, je t'ai toujours dit que c'est un téléphone portable et aux amutu au randa votre service il faut téléphoner ezalaka ouvert mais je t'appelle depuis 11h il est 12h35 téléphone na yo kaka ya kokanga ah maître ah limbisa beaucoup chef limbisa vraiment téléphone ou ba mikolo ta ba charge déjà pina mo mobulu naye awa hein? Je suis venu voir un ami ici oui. Derrière ici moi c'est naye ayela kinga ba biloko mo boye Natacha Pina alors na komi wana ba flaque d'eau en attendant na kimango moteur et kati et je bani ko démarrer et zo pela lisouté bon wana na bengela yo élève mo bokeni na ye atala na yo mo remettre te élève wana c'est un bon élève il est vraiment apte d'accord oui, OK Ernest Yaka Yaka Salonoki oui bon au moni chef azana problème on a mutuka juste liboso wana koma wana au dépanner le dossier des familles Yoko. Oui, j'attends le rapport de Natacha Yoko qui est en Suède. Parce qu'ici à Kinshasa, je parlais avec sa petite sœur Belinda Yoko et elle m'a confirmé et puis bon. Bonjour papa. Bonjour jeune. Ah, Yem Tokenaya. Voilà. S'il vous plaît papa. Oui. Excusez, on dirait la bio. Oui, c'est normal. Parce que je suis quelqu'un de public. Quittons d'abord cet endroit. Je veux t'expliquer. Yo Sania. Oni. Oni. Soko zo tuna nga oni no pesa nga kanda. Bongo mi pale lo tikanga na bango. Te yebisa nga na musani. Te ko mona sala nini? Olakanga makamba bien. Onga na zo zela. Muzinga. Ko sakana nga te. Ko sakana nga to pianga kanda na ubanda na la suksi
na ye. Mais ça va calme, vite toi. Pourquoi ça va na mwana kata zamba na yo yebi? Eza nini makambo na mona? Eza que nani batonga to kende to notozo to kitana se. Okende wapi? To nangi da ipsi dans sa bango awa. Nani anazo sabino to kita comme ça après na nani. Tu vas banga boyo ka tena comprendre ça makambo. Yango na bika si yo. Eza makambo na ndaku na makambo nini na ndaku na ngabo bana nini? Makote mwana. C'est ta maman. C'est que les gars na pas maman na. Pourquoi tu es comme ça? Kata mtu moko tena. Maman Outi voyage, vous êtes fatigué, on a pas de sabino dans qu'est-ce que tu racontes? Moi, ma grande ferme ma maman. Stop. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Attends d'abord. Tu vois maintenant, je vous disais tout qu'il y a tout le monde à comparer. Je vous disais qu'on part. Non, l'autre fois, au Koyaka, aux Arabes malades, on a mis à l'hôpital après. Après, Bakanga Kanga, dans la crise. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Jeune homme, c'est toi? C'est toi? C'est toi? Non, viens dans mes bras. Ah, merci. Tu m'as sauvé la vie, je te cherchais. Nalukakayo, pour te remercier de ce que tu as fait. Écoute. Tokei, au réparer mon touka. Je ne trouve pas les mots. D'abord, Limbisa, c'était une erreur judiciaire. En tout cas, je te demande pardon, mon jeune frère. Et maître, merci. Hein? Ok, je vous en prie. D'abord, tu vas prendre mon numéro, je te donne ma carte de visite. Tu dois venir chez moi parce que. Maître, Tokei Naye, hein? C'est bon. Donc, il est entre les bonnes mains. C'est un petit qui m'a sauvé la vie. Hein? Nalukake mingi, en tout cas merci. Yo nakoya oyikande tout ça là. Donc ma camonio donc mon on a y a main d'œuvre oyaye, t'en fais pas, moi je vais payer chez toi. Bon, mais lui j'ai besoin de lui. OK, hein? C'est un petit courageux, Ça je sais. Il m'a sauvé la vie. OK. Ce qui moi na été peut-être na zalaka déjà na tombe. Bon. Hein? Tu es très gentil. OK. Donc maître, c'est bon chef, mon coordinateur. Merci beaucoup. OK, merci. Merci beaucoup maître. C'est bon chef, c'est bon. Merci. J'étais toujours cherché. Roméo, décevoir ngai. To ba bolingo nyonso nga na pesa yo. Loko futinga nde yango. To ba bolingo nyonso nga na lakisa pa na yo. To ba loko futinga yango. Nazo mwana oza kutota mwana ngate. Bino batu bozana bozo yoka. Boyoka bofunga matoni na bino boyoka. Azata mwana ngate. Eloko futinga yango. To bolingo nga na pesa yo. To ba yo tirali na ndako nanga pona kosala sadaka ya basi kati na ndako. Yo nazwa yo lokola mwana. Ozosela nga misala. Osela nga biloko nango kino kozwa ba makalo yela kangai. To ba mbongo nango mosango ba ambiance. Okomo bimana basi sorti na sorti. Mususu yo na zemi. Na yo ki bazolo bana bana mibale. Oyo baza na zemi. Azana zemi, te bazo bakuta za suna zemi. To ba likambo futinga yango yo. To ba bolingo nyonso nga na lakisa yo. To ba suka na onde yango nga na futami. To ba bolingo nyonso nga na lakisa na zo yo mwana na zo leki na ngai. Nzoka mbongo nango sala kana osada ko zo panza zo mela masanga vilo yenge na yeba kate. Naza kuna te tika. Naza kuna te etalinga te. Ok, no bon sabino tango malibana boke bonus. Ah lukule sika otiayo. Ko zanda ka communauté. Ezanda kuna ngai. Ozoyoka. Kasi na zolo babo bozo tilema bozo bima. En plus on a audacité biso to zate na maman ozui mwasi. Olongwa na eso bokuta na hôtel te. Ouais na maman ça to ndaku ne.
soko yebisaka ndako na kosaka ayebisaka ndako na ye ndaka tata na bango atikelaka na mama na ye atikelaka nga aza wayanga na ye toa famille te to bakamarade na nga nde aza mwana na ye to baleki ya kamarade na ngai mwana na ye toza ne famille te nazwa ye na mboka nalokotaka ye na boni ye nazwi ye na ye mpo ya kosata asunga nga mwa misala mosusu asalela ngai aletala vie azolakisa nga aolakisa nga lelo mwasi na zemi mosusu na zemi na bana mpo nini kaka nde naoloba boye esili to bachance nyonso napesaki yo na récupérango wasi na eloko moko tozwa mpa na ngai ale botelema bobima bokende naza na posa su ya mutu moko te botelema bobima bobima na ngai bobima kaka nde naoloba boye bobima bobima Omoni osuki singa omoni nasuki kakomeyo omoni na vie il faut koloba la vérité c'est important moto alinga oka na vérité wana toza moto atoza so mpe na comment dirais-je atoza na pasi moto alinga oka na pauvreté na wana pourquoi omisa apparence mo lokwa babien moko boya moto moko boye eza ya yo nzoka nde eza ya yo te sikoyo explike nga na osuka ndeni omoni navandi boye lukelanga solution mpo da motu nange eza kutu bien te nazemi oyo nayebi te na osuka api fo lukelanga solution vi oyo nakokango te yo sur ke nga nabotana oyo romeo so oza sur ke nabotana oyo mikosi lukelanga solution kaka lelo olukelanga solution soit opesinga mbongo nakolongo na zemi oyo nazongi ya bavi nanga nazalai nango parce que nakovanda mobali oyo te abota bana na mboka so mpe combien ana mwasi moko ya salite ya mboka atika bana na ye akosa ngai donc yo vi na yo linganga na okosa ngai nde tovanda boye okosa no ngai vi noka lokuta omona mpe nde tovandi boye kaka na opeka lokuta ndako depuis oya nanga efongama te nayebi te ndako so mpe eza ya nani so mpe omemi ngaka mpo kosanga mpe kaka nayebi te okatanga mosala nanga kuna na tenesia na kosala faki otikanga na mosala na ngai okata ngai o mabe romeo mai miso bandoki wandoki omisa mai miso ebele eloko okufeli Princesse, tu sais, par rapport à l'amour, par rapport à Bolingo, Ongai, Nazana Mukunayo, je t'ai jamais menti. Bolingo n'a la kissa ou même n'a qu'à sa illusion. C'était bel et bien vrai. Princesse, si je suis parvenu à créer personnage moko, à créer mon tout moko ou à tkala jamais coexister, c'était parce que je voulais t'avoir. Parfois l'amour est plus fort que la raison. Parfois l'amour est gros sali seul au moko. Ou imagina même pas, ou calcula même pas que ça l'amour. Na reconnaître ma binanga. Je reconnais que j'étais. Mais c'est comme moi wana otike wana. Mais je l'aime pas, je l'aime pas. Tu l'aimes pas mon bima, na mibali bozala bon kwani. Na linga kete mo bota na ye. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça va, ne me juge pas. C'est vrai que je t'ai menti, mais mon cœur ne t'a pas menti, princesse. Mon cœur t'aime. Ce que je faisais pour toi, je peux le faire aussi. J'accepte. Maintenant, tu connais ma vie. Tu connais maintenant, c'est le Roméo, le véritable Roméo que je suis. Discours français. S'il te plaît, na ligne en mon vie on a ligne en moté. Na ligne en moté. Solo pesa ngamo na longwaze mite ngai na oluka mbona ndinga na longwaze mo na bota na fruit ya bolingo na biso, je peux jamais te laisser détruire ça, princesse. Chaque chose est banane à zéro. Qu'est-ce qui te dit que personnage avant? Maintenant, je peux me rattraper. Je peux me rattraper et tu sais que j'ai étudié, je peux chercher un emploi. Mais on a pas fait 300 000 balais moussouas dans la liboum. Zéro n'ango banana ngai. Elle est aventurier.
J'accepte. Baventure na Kinshasa bazalaka ngani na moni yango sikoyo. On a bien on est filmé au salinga toni. Hein? Je veux pas te perdre ni l'enfant, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Dis-moi ce que tu veux dans ça. Roméo fait ceci, fait cela. Demande-moi tout sauf te perdre et l'enfant, s'il te plaît. Dis-moi. C'est que moi je vais. Qu'est-ce que tu veux? Zemi oyo longo. Dans lequel on a solution là on la zemi oyo. Ça c'est impossible. Na condition OK. Na lingite. Na lingite ma fou. Wana makile belete. Ba no baza kuna ke pa bango. Olingo matanga kama futa bepwani. Hein? Je te dis que c'est une histoire passée. Tu que français que le bela français té. Ba français on peut s'arrêter sous kanda. Au lieu de la solution, tu que la français va discours le quoi la parler ba. Eh. Sia. Mbali kokele bepwani nyango. Mbali bobo ezani nyango mibali. Merci maman. So woninga na ye awezala pamba te. Na ebisa ki onga na kosala nyonso pona yo na ko défendre yo tina suka. Voilà. Dans le minute onde na ye na ye ko ebisa yo. Faut amayele. Mon centre na mobile na ucho bima prison. Bakela musa dossier. Lisusu. Oui. Dans le minute au baki ko zo magistrat mon susu. Ya makasi. Donc ba tomboli dossier. Donc ndenge za wana yo zala mayele yeba ndenge ni ko zo ba disposition mama pour que okoya te. Pour ce que tiki boy okoya et surtout ndenga pe na témoigner ki ba fleur. Ngala pesa que confiance derrière loko salaki. Ngala otika te. Nansuna yo. Mais likambo za wana yo il faut lukelanga so adresse ya magistrat wana. Oh ya magistrat no bazwi sika wana. Bazwi siko na kombo na tana numéro na téléphone. Omoni. Bango ba yeba kutu teke yo nanga tuza. To sololaka to kutana. Ndongo mimi bo mutu amonyo te. Te. Na mayele. Na mayele makasi. Yo sala boy. Sonde kaka. Bozwi magistrat mususu eto zu magistrat zaka wa est-ce que ta makasi est-ce que akoko défendre comme nabike akoza na baduti na yo po yo témoignaki ozomona mais l'accès ka kiyoza yaya ou bovandaka na ye oyo koki pe ko encadrer na likambo mususu sala tout zwelanga numéro ya magistrat wana zwelanga pe numéro ya adresse na ye donc ça tout maman ngala yebisa ki opona yo na sala tout. Ce qui est sengi qui na témoigné les sous maman na ko témoigner yango. Eh, na usala ngo pona yo ngana mama moboti mama. No kuti konyo kwa mate. Na ebi paso yo zo mona. Nso mtese umene ko bakutika ngote. Na zo kamwa. Nga izo kamusa nga mavanda na yo. Uzana mbongo na yo. Uzana mbongo kolonga mama. Tanke ngana za wana yo kolonga. Merci mama. Kolonga komitulisa mate na za na pona yo. Pour bien passer vos séjours à Wanakatia, Congo, et particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse à Kitoko, il y a un app Kitoko, pour ils répondre à la confort et à la qualité de nos Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemele, Médessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort, mais au Sénégal, il y a un moment pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction, Flat Hotel Tenazia Yotimo Kusala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de Mitomisati, au Benaka, le numéro de Tchénassé, appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot à la temps au Sala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à vous. Appelez à ces numéros de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Oesu Congo et Bazobé Mona Congo et à Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez un exemple et mon salon, il y a la cuisine, autre dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis faites vite parce que plus haut au tien, la minute en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a d'autres occasions, vous avez déjà un programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau
Et dans le cas on a tout ce qu'il faut. Donc quand vous êtes ici à l'intérieur des Ténasia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc appelez vite dans ce numéro. Topé ça prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Ténasia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout y a qui toko au Flat Hotel Ténasia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Pindaka, mes arabes, qui chassent à moi, aux Obino, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Ténasia est réservé numéro à Hitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout côté Nakati, il y a chambre. Donc tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Hitoko. Et le message spécial, tout ça, c'est la promotion, promotion, une réduction à 50%. Pour y avoir plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchinase pour y avoir spécial promo et banner la publicité au Lelo. Dis-toi que promotion peut banner Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, nous tous vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa. Dans l'hôtel, il y a bien pour y avoir se retrouver. On a pris à mon quai, mais confort et bien. Une précision. Nous avons 3 formats à la Flat Hotel Ténasia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la chambre, il y a salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, format, et puis chambre, couleur, nous avons une pension, nous avons la salle de bain, puis nous avons la chambre, et puis cuisine, puis et puis troisième format, nous avons il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on a spécial pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, mon euro foot va réduire en à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nous autres appeler à ce numéro de Tchinase pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète bien, prix auto Tchinase, confort nous sur mon art. Ce n'est pas sur prix en mot. En tout cas, si vous réservez maman, donc appelez parce que le plat les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magistrat, après ça vous avez des détails, nous sommes et puis nous avons pété, balcon et au place pour vous avez. Mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, maya moto cuisine équipée. Tout est là pour que vous passiez à ces jours bien à la carte Flat Hotel Ténasia sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a Sanef. Voilà, non loin à Sanef, non loin, PDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour que vous passiez à ces jours dans ma lame. Conseil, on peut s'habiller, vous allez banda, soit on a pour passer à ces jours bien, nanda kwa kitoko, nous allons vous apprendre la photo. Adresse Zakamoko, avenue Kalemene, 256, Flat Hotel Ténasia. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée à Wawa, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, vous avez libanda, vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, donc spécial promo, Flat Hotel Ténasia, Boya, Obenga Belé, vous avez servi. Merci. Ngai maman Pichu Tonele, dans la pharmacienne en formation, dans œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata, et puis qu'on sait un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tout ça des gel douche, tout ça un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tout ça des cheveux,
oyo ezokolisa suki bacheveux abîmé basuki oyo ezokata na pamba basuki eza na bateinte ezobongisa yango ezoretarde repousse ya bacheveux blanc kosalela yango na huile nango na bain d'huile toza na crème pomade toza na savon oyo ezoaccompagne gamme ya bacosmétique nyonso toza mpe na bamédicament na kati ya laboratoire CRMTA toza na pomade Diazolex oyo ezali pomade antidouleur ezotraite toute forme de douleur même badouleur rhumatismale makolo kovimba ezotraite yango toza na crème Borex oyo eza uniquement mpona bapapa ezorallonger système ya bapapa et puis ezoagrandir yango toza na Diazostimule oyo ezali produit na biso ezotraite différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas basi ezotraite frigidité, eza sous forme ya comprimé. Tout ça la Zingenalis, auto-présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être malade à PC, mycose, c'est la canamacola, il y a mibali, surtout, il y a la sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça la allium. Allium est à traiter toute forme, il y a hypertension, à normaliser tension, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est maté si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça la menga, oyo, est un produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine dans l'eau, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus sa makasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au monde et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous la maladie musu auto traité rapé, auto sala to benga ba préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout c'est une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans la qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga Libanda na cas ba maladie songolo pakala maladie oya ba teigne tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu to traitaka yango mpe donc contacter biso opposer problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème. La voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, ils ont la émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Et puis ça cabiso d'information. La voix du peuple, la voix du peuple, oh c'est bien. Partout dans le monde entier, va se pélier. Asie, la voix du peuple, toujours longue image kitoko. La voix du peuple, la voix du peuple, actualité en exclusivité. La voix du peuple, nostalgie.